Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, ville-province de Kinshasa, Mbonda Ekolo de Kangi Masolo, à la Katiamboko avec un partenaire idéologique toujours dans le cadre. Il y a copié ça va information aussi et à temps réel, Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, diaspora partout. La conférence de fidélité, Oyo, Bopé Sakabiso. Édition Moko, édition Moko, droit des réponses. C'est ça justement, droit des réponses. Parce que l'édition est collée Canam. Total Sabino, le conflit au Saleba, on a la ville province à Kinshasa. Il y a ça qui est dans le cadre des rappels Boyebake. La commune autonome, la commune, elle mettait Lemba, Mongafula, tout cela, oh, c'est là. Et ça, c'est village. Et ça, c'est village. Dès tout le monde a un village, ils ont la province, ils ont un grand Bandundu, un grand Équateur, un Katanga. Kinshasa, ils ont un chef coutumier, un autochtone, Bazali, Bateke, Nabaumbu. Alors, la commune mingi et ça va village de Bango. Et ça aussi réparti la carte de groupement. Il y a un groupement là Bango. Mais le on les a dit c'est bref aperçu. Et ça un conflit ma kasi et ça notamment entre groupement Mikonga et groupement Mikondo. Parce que là, il y a un conflit de limites. Bah on est là Bamboka lokola bazakimwena, et ça commune dans style Bamboka là. Zakimwena Kikobo passager, bamboka msuze babandundu, baluba, bamboka za mingi kuna. Toyebi ke dossier na le premier citoyen commune d'Ansele, oga bakabona mboka mbofrak zolame c'est le bourgmestre c'est le plus compétent. Ozo bunda au fou et au moulin pour le luka. Kotia kimia pe comme ma climat moko apaisé par Ansele dans la confiance na puisque tout est soigné la fois passée à Prometa qui vraiment biso à travers Mbonda Ekoloke et tout malais ali c'est le et la commune moko oyo. Donc, ma première parmi ma commune, toute ma commune, surtout les ala ville province à Kinshasa, dans le état propre environnement, dans le état ma conflit avec comment est-ce aussi sango, tout ça qu'on fait là, peut te passer temps te dire ako salam, musama qui toko eko permettre qui na ekota. Mais le conflit seulement entre groupement Mikonga et groupement Mikondo, tout est la fois passé, le chef coutumier village Mawawa, moi mboka, presse ngabi Kitakita, a Betaya Mbonda, a dit qu'on condamné bande ko ya groupement Mikondo ke bango lazo semer ba désordre ya kati ya groupement Mikonga pour la ko la ka bamboka akizaki bango ndenge oblanda ki ba émission na d'ailleurs bozo la ka ba image moke ya mona mboka presse nga bioye wana de bozo mona ye wana tanga ko akize bango tout ka émission na 2 jours pour que tongaki et comme niveau ba autorité pour ba lukaba atténuer situation ngo mais groupement Mikondo bango ba ba rola la té ba rola la té ba jamais ko la presse nga bi Kitakita aloba ou bien ça allégation habité ko bimisa dans ma émission pour accuser bango à travers le cordon kin est était que umbu mwana mboka Patrick Moloni Mouke ozali chaque quotidien village Tolingana et surtout que ba rappeler qui est même qui habite village Tolingana et ça kati ya groupement Mikonga
donc par exemple baboka au groupement mikonga zo ko luka botola ako botola pe village to lingana mwana mboka Patrick Moloni muke atali que la qualité na e abi jamais presque comme ça n'importe quoi bongo pour les n'importe quoi donc azaki vraiment désolé nango abi ki mbonde ko abi à travers comme mbonde ko le France a droit de réponse na ngai biso mbonde ko quand tu es professionnel des médias babi droit de réponse et ça réservé dans mon surtout tous ça ba journaliste tu jamais copie mais la Patrick Moloni muke micro ou bien caméra pour s'exprimer ça droit na e ça garantie to ti kapeye de tout ce qui presse ngabio alobaki ye peut ti kaye binomoko population oyo bulukabo approprier bisika na kati ya bakoupement wana boyo ka réellement ba allégation ego parce que Patrick Moloni muke comme ça toujours après si c'est parti là ba image kitoko aux ali réalisé par moi na mboka écrit mateta pe ali les omi na maboko ya Benjamin Kilunga les caméramans de gars c'est parti la régie. Ye mutonga aba connecté nga na guma mikonga so mikonga ese nga mikonga de pesa nga pouvoir nga na za chef coutumier ya groupement mikondo OPV na ngai chef de clan na ngai ko bana monzele mapuya ti okitina libota o basinya pa groupement mikonga na za groupement mikondo na yebi attaque ndeko attaque koko mais na pouvoir ya mikondo aza kutu même pas ne parti a signalité na za mikandawa za mikanda na nyonso mona ni signature na kati zati mais muto aloba wana na mona ke misobo salaki talaka ka biyema na ndeza laki un chef awola tabla cassé asa chef avayu ngai na sa des ordres na nouveau nanga ngai ya kotema na ngati na nyonso d'avance na yebite soki ma yebi histoire ou bien groupement pe doit saka vérité na ba deux groupements wana groupement mikondo za groupement mère eza groupement o yabi ayebi buma mais buma ezaki village na kati ya groupement mikondo soki ma ayebi buma tozaki na community tolobaki devant groupement buma ezali village na kati ya groupement mikondo ya groupement mère naza na barete ya mikondo na kotia yango olakisa bango mikondo ebotami na mbula nini mbula akokosa bato même bango kuna na mikonga ya na village kaka moko pe na village moko mikonga mais mikondo za na même bato so balandi yango bakamwe ya bino c'est chef coutumier ba beko alobi wana ayebi ni square moko te alobaka na posa sentiment aloba groupement mikondo sino pesa yo autographe mikondo ba reta mikondo omona ndenge bakabola la époque wana groupement mikondo yana groupement mère bato bayeba so ba groupement mère kozo ndenge ba black te vérifier na ba rete na ba titre nyonso de Fulberg oko comprendre groupement mikondo za groupement mère groupement mikondo eboti ba groupement eboti buma eboti groupement nini kikim yesanga groupement mikonga eboti groupement mikondo eboti groupement buma eboti groupement kikim ba ba village na kata groupement mikondo papa ba frontière ezali ba frontière ezali émission na kolinga po buma pe mona buma wana naza ya droit kata buma oyo ya kotanga kombo buma naza vrai ya droit kata buma mais bandeko so buma aye d'avance biso toza limite na buma ona ninga toza limite na buma pour ce buma ya village na kati ya groupement mikondo lelo ba komi groupement ba uti bana na kati ya groupement mikondo toza na bango ba limite pe toyebi ba limite bandeko besuka biso toyebi yango na buma eza te mikonga baza bata mai omoni bazo mabe kota mai ebale wana nyonso wana baza bato bakolo bana biso te même ye moko chef Pedro ndenge aza wana yebi te na mona che liste moko achi meme na mpasa na kati ya nini ya mikonga tuna ye chef Pedro Alex anga chef nini ya ye azala chef mpasa seul chef papa nanga mukenga pamba bato bapesi ye pouvoir Fumungano yeki chef groupement ya mikondo aéroport omona aéroport na bango mefa na betaka to na bango mutu apesa aéroport koko nanga ngamangana histoire echangeaka te ndeko nanga prince ayebata histoire moko te pe kobenga bato miyibi yo tala ye akoti prison combien de fois yo yebi na pas prince akoti prison banda de combien de fois un chef l'état yebi na ba justice yo monanga l'état yebi na ba justice
yo kala bakanga na teka mabele ya bato mais ye ndaza vrai voleur akobenga so ba voleur ya liboso za nanu ye oyo bakanga pamba avant komana nouveau komi wana akoti ba boloko combien lopango neza saisi na kinkole na parquet kinkole pona nini koteka biloko ya bato groupement Mikondo ba miyibi te ba village atengi bakiti akubazaki moya eza ba village azata groupement Mikondo même ye Pedro chef Pedro bokende na ye même ye journaliste komana nukuna botuna batamboka balesa na cimetière na bango eza wapi botuna population nani ayebi bata groupement nini Mikonga mais soko to baso mboko mutakabola ngo groupement Mikondo mboko bakapita baleka wa groupement Mikondo pa mboka nso atangi baza ba chef baza reconnu à l'état baza ba PV na bona mikanda na bango à l'état tuna ye même ye prince avec ba Zaki Moy na Kikobo ya tana ni kuna ndeko na chef coutumier kuna ou bien groupement na Pedro acha chef nini kuna ye alobi lobi meta abipe to lingana mbok ye ya bito linga na yo pe jeunesse na ba bloga mu na ko yo moko e salon de omoni prince asaka na champion ola nangai asakana na jamoi mambo champion tous en ba réserve pour champion a vu pouvoir na groupement bango na nini ya Mikonga basana kan nini ka bango nini mosele ka ba jampi Rwanda yango mutu za ba réserve na mambo jampi na ye mais soki ya sali black atie musabna modina ko bimamboka na mawa papa na peso kaka soki ameka kaka ndenga sa kende ko tuma bandaka bato azongela kaka tala au moins to ba ko ta moyen jampi pourquoi jampi a su pouvoir oyo za na groupement na bango na bamboka oyo bamboka Mikondo soki totika mawa na kati ya village na kati ya groupement Mikondo à partir jugement wango ba jugement to samba ya samba mutu asamba na jugement za ka mususu kana bango te pe kan dodo ba awa kana eyebi mamuni basambaka papa nengavu asambaka na jugement wana te Alex Boyo okene journaliste pourquoi ça n'était pas un jugement oyo bino bosambaki na Mikondo biso toyebi jugement wana muta sambaki ezaki ka mususu oyo ya motele be basambaki na Liki Moba 1 azaki chef groupement te Liki Moba 1 azaki chef groupement te onaningai basamba na Liki Moba groupement l'époque ezaki ndola mabele ala sanga jugement basambaka na ndola mabele po jugement wana eza na 2 villages eza na Mawawa eza na village ya Shaya nini Mantere yango mona ka totika bamboka wana 2 villages wana Mawawa na Mantere tangu na webisa yo buma toza na ye limite onaningai biso to bani banama ya njili tibibwa soki na bibwa okomona ba cimetière ya ba chef coutumier Mikondo cha na bibwa yo oza jeunesse akala ke na bibwa tala ba cimetière po mama mabele bakata ba cimetière mamba pouvoir coutumier soki na bibwa okuta ba cimetière ya ba chef nyonso ba leki na bibwa bato bapesa ngo wapi groupement Mikondo okena Zaki Moy okomona ba kapita nyonso ba leki wana muta pesa bango groupement nini Mikondo na ba acte ya koteka mabele oyo bakoko na so ba pesa ba ferme toza nango Mikondo même ye Pedro ba yebi te Pedro ba yebi na mboka wana te mais nango na ko loba bo chef Pedro pesa chef na voyou conseil moyibi ko benga bato to yibi ye nini moyibi ebize ben jouer avec finga bat miyibi ba yibi ye nini asa na eloko ni ba oyiba te na wana watuna ba roboto la bamboka ngo na sens nini sens ya justice de sens ya kikuluna mais soki ba roboto la justice ezati bo bandaka bazani ba kefunda kasi te ba kefunda biso Mikondo to maboko polele partout ba obenga biso to babandi wapi wana za kuluna bakela ba kuluna babuki ndaka ya mutu papa na lobi wana za ba na bia za chef wa kuluna yo kenda kuna mona ba kuluna basa kuna yo moko journaliste ozaki kuna omona ba kuluna oza témoin puso kende kuna aza chef ba kuluna yo yepa na ngomoni barrière za omoni barrière batemisa yo za nani
azali chef wa bakuluna soki atie tembe azonga eloko asalaki wana biso toya jampi te mikondo ya jampi te mikondo eza na bato baza na force ya kosangana te ye pafama tokotala ye te tokobongisa ya kolongola ye ngani na kolongola na kokimisa mawawa yo oyebi nga te je suis oyebi nga te nga mpona kimisa prince mawawa elenga combien de temps bon nga napesi ye 48 heures aya nayebisi yo 48 heures soki aza mobali 48 heures soki aye te nga naobimisi na mboka wana eza bamboka mikondo eza bamboka mikondo papa mutu moko na bayebi eza te mais yo okendaka totambolaki na yo tobandi passager tobandi bandundu tokesaki mwena kikobo na yo population alobaki nini oza témoin yo moko totambola na yo yoki bo population awa eza bamboka mikondo yo moko esenga matinde population baloba na peso transport olobi ozwa moto oki osala bankete atake journaliste oyela so mpe bankete oleki na tv en tout cas kozala parti pris te soki oza parti pris te oyama vrai journaliste ndeko na nga lewa soki oza pris lobi napesa yo moyen de transport tambola bamboka wana nyonso yoyela fo suite na média soki nga nakokosa kolanda maloba chef akuluna te aza na nouveau na nga te nga na mutu ya likolo tia na mutu na yo même na nyonso aza te yo moko oyebi malgré oza no journaliste oza netre mais na conscience na oyebi nani oyo toza na ye tosa émission naka locataire te olandinga Dubaï akendaka Dubaï asimba bakisi tala nanu un chef coutumier akendaka abisanga akendaka Dubaï na simba bakisi bongo ndaka nganga esili bakangi yango mais ces journalistes tuna ye vayu wana kuluna ndako ya nganga esili soki ngai nazwaka kisi mais kena ndaka prince komona aza na mwana aza kisengi mwana ya mwasi yana ndako nango mona mwana ngani aza kisengi nako classique yo comme ya finga moyibi ndesu kuna osongisela ye ndako nanga oyaka mais les journalistes okota mwana nanga nini omoni ya kisengi mais kena ndako na ye banda kingi me bibwa inkole oyoka na mawa mbongo to sa point to bongisa basi na biso na bana na biso pona boma bango te mais kende yo moko me mapesango nga na chef yako babeko wana koloba loba te moloni akendaka Dubaï asimba kisi c'est Dubaï asimba kisi Dubaï na okende ba fort nga na chef ba faire lakini na soba mituka na ina teki oyebi yango pe bien dewa nga Dubaï na soba mituka na nga na soba mituka na ye na teki yango na za chef uti ya kolela te na za chef na longa na nga nzala à part que chef coutumier na homme d'affaires lakini na Dubaï na somi mituka na ina teki na kisasa na soba ni kisi te na simba kisi mwana nga sa mwana nga kizengi na mwana kizengi te yango na yebiso dewa samedi na kopesa au moyen de transport tambola bamboko ya tangi yo moko dewa na mbonga media na kopesa yo leka na émission sans biso loba pesa vraiment soko pesa classement malam na nzamba ko battre msala ko sa dewa yo tunanga ba projet oyaka wati le seul chef atonganda ka bruit zanga akata village le seul chef aza ba bureau oyo na terre show no mona bureau nanga okepe na kuna na nini na nini la plaza na zana bureau oyo na to linga la résidence nanga bureau tout na chef bien organisé bien organisé za ba salanga za mikanda nanga nyonso mbula ninga ko ti pouvoir liboso na eti na doyen na eti ya mwana lobi ati na o moze masona ye aza chef te na lobby ye aza chef te ngana moze ba sona ba vrai chef o bazui pouvoir na ndenge vraiment ndenge pesaka ya zui pouvoir kota ba kulu na bengani mutu asa chef te d'avant si ya ta benga na cordon te bonga na tina na andimi mataki bala président te ke andimi za ngai ponga mutu avanti nga mataki bala yo za ki témoin to tango ndimi chef o avanti singa ondimi za ngai papa o ko pamba chef o sa yo pe mbasuwa ko ngene mission un chef alati gilet na so mapeka yo pe ko ni wa jeunesse faut ko koza la mutu tango sa ne mission te chef balata ka boite non ela maki mokonzi yo tambolaka omona chef nini alati bwaka se banda oyeba pouvoir continuer ye kutu muta liboso na sa faux chef ako kangama wana so ako kangama osala blaki te
tout respecter ba pouvoir akofinga nga moyibi na yibi eloko nini dewa nga papa ya bana responsable lokola nga le chef coutumier reconnu installation pe na kota pouvoir liboso na ye olandi ngai pe nazali homme oyo comité ekomisi nga cordon ateke umu papa ya kosaka na nga te aza na respect ese yo yoka biso na mikondo tofingi chef Pedro yo oyoka na mikondo efingi chef Pedro soko na kotuna eloko moko tunanga mikondo beneni mikonga banda babandi baza na combien de chef groupement oyo bakitani mais mikondo za combien de chef groupement baleka ndeko nanga isiko echangeaka te mais tosalaka émission expliquer bato soko même ye chef Pedro papa wana nayebi te bangi bakotisa na eloko moko aza papa moko za respect to respectaka ye makasi biso ba chef ya mikondo mais apekisa kuluna na ye so bandi kotake chef groupement so ya mikondo tokocharge na ye pe d'avance chef Pedro soki asali kaka black tomeme na justice na liste na asali azwi mpasa atia yango na village na groupement na ye azwi bazaki mwena atia na groupement na ye tolinga na groupement na bonga mo liste yango te namoni komba tolinga na te na yoka pa bato namona yango namona na nga moni liste na te zaki mwena atia na groupement zaki mwena ezana ba chef baza na mikanda ya leta gukumesa ayebi kiko baza na chef baza mikanda ya leta gukumesa ayebi kinchako baza na chef mikanda ya gukumesa ayebi nini mboka su nini oya ya pecho aza mikanda tu ba chef ba ayebi na lobia na peso PV nanga ya pouvoir nanga lakisa nga place muta mikonga ni na signaki na lakisa ngo PV yango journaliste zo bien PV yango bato ba signer PV nanga bango bota la place Simon nga va signaki ata mutu moko te mikonga nga naza muta mikonga te PV nanga yango mutu nini ya mikonga asinyaki omoi tokoloba mikonga na tosana bato su toza parenté mais balingi bakotisa conflit na bandeko baza yango malamu o comprendre toza bandeko mosusu tosololaka o mpe tomelaka oyo baza kati ya makambo oyo ya koloba ngo te soki oteka moto akoloba makambo mingi ya kofinga bazaka ye prince na cadre ya reproche motu aptitude neza mabe devant ba collègue d'abord nga na confirmer te naza chef coutumier te osoki chef coutumier akofinga moninga ne chef moyibi te bayibi te eza injure loso mbe na justice bakokanga na injure o comprendre ya mibale soki omonaki Matadi Kibala eza ba video ayaki pa nanga nga ndenge na oyebisa Matadi Kibala mambo ya mikongo ekepotana na mikondo akendaki pa na bango asaki mission aleka na nini alobaki nini te biso atape tosengi pe yango alinga tala ngai na koyebiso monsieur journaliste mais c'est wana asala attention yende mutu aliboso bandi kofinga ngai abandi kofinga ba chef ya mikondo batu nyonso ya famille bayoki yango nga pe na pesi réponse nga na mwasi na ye te oyo amoni papa mwasi na ye akosaka nanga non soki alobi na nga pe na kozongisa nga na pesi oyo yebisa chef abi 48 heures olongole so olongoli ye te ya kolongola na mawawa ye na yebisi ye comme ebe akoya na pesi ye 48 heures aya soki ya ye te nga na kobimisa mawawa nga naza jampi te oyebi force nanga bien nde kozala na kotiele vraiment main na donc na lotelier ma bien akobima mawawa soki tofikaka ye mpo mawawa wana aza ekende na jugement na mantere soki ekendaka na jugement te asala bablague asa na Jean Pico po wana eza makambo na bango badécran ya bango kuna mais mikondo te mikondo eza bato baforce ozala te mikondo etala mikondo ozwa mikondo ngo léger ese jeunesse mais yo mo omonaki da député oyo azwa mikondo ezwi pourquoi ezwi po eza force osala blague te mikondo eza na force ye kuta omonaka ye te tomona nde Pedro sipa nde mota mais nabi papa wana biso tozwaka ye na valeur mais ye moko alinga pepesa valeur biso tozwaka ye
chef Pedro groupement Pedro alinga bebisa valeur o mikondo eswaka ye pona ba usurpateur pona vayu na ye pona boto pouvoir na mawawa akokosa yazo bakombo bamboka batatia na liste le chef Pedro maso to samba na ye na mikondo asa belema ya kobimisa obi justice changer justice o samba na bato bakiti descente na terrain d'abord pouvoir continuer dans le jugement pouvoir continuer au bateau dans un jugement d'emboka pouvoir continuer le jugement pouvoir continuer de tomber le na maluku ba sambisa ba chef continuer de ba sambisa on a ningai pouvoir continuer dans le jugement pouvoir continuer dans ba chef ndé ba limite ezali banda ba koko na biso mo ba mayo ba mai za ba limite o ba yebi kuna na to ce qui juge wana $1000 de l'exception à jugement pe jugement ina demboka ceux qui baza mibala solo ba funda juste papa elo na koyebisa ya oyo akolota eza ye to aza mobali akeboka bamboka tokozele maboko afungama mais biso tosala violence te biso tolandaka justice mobeko likunzi lokola ye azwi pouvoir ya kikuluna ya kotuma bandako ya bato omoni badossier na ye papa eza ebele taka oyo baacte akopose meme afingaki biso tu tokobomba yango tokofimbisa yango tokozela jour kake kebeta wana tokotuna bachef oya otala leka afingaki bino bolobaki nini d'avance nabengaki ndeko na ye na otanga kombo te oyo naloba yebi nabi omoni ndeko na yo ndenge akofinga nga nabengaki ye nayebisi ye natinde mpe na video oyo ndeko na kofo mwende akofinga nga nani abandi ngai ato oloba nani abandaki kofinga ngai nani abandi kofinga groupement mikondo est-ce que moni ba chef wa mikondo bafingi groupement ya mikonga mutafinga zaki mais nakopesa conseil na mutu na biso ve Pedro ve age okomi nango okende malamu suka pembe nenge bimoni biso tolanda yo obatela age na yo vie tona besoin komilie yo te tona besoin kolobela mabe te mais oyebi mpe lobi oza cyprien ya député provincial ya groupement mikondo lobi ye mpe kozala député okoperde yango mpona biloko ozwa nango ya salite okozwa un chef coutumier kuluna otie na mboka abengani vrai chef mpe ozwi chef coutumier wana akotumba bandako ya bato yo osali liste na yo biso mpe toza na liste na biso ya asali liste na biso mpe toza na liste na so bachef bamboka na bachef mikondo so tali papa bamboka eza na bachef mpe toza na bepreuve baacte bachef oyo batekaka gourmese asalelaka bango nini baconfirmation ya bamboka wana yo ndimi ngai na chef ya tolinga otuni ye question alobi nini nga na chef mawawa bamboka na bazaki mwela kikoba nyonso bamboka na nga ya za groupement même te chef Pedro vraiment taza na danger mutu wana bimisa comme ye groupement est-ce nga na chef groupement te na kokoma chef groupement ya mi comme si chef groupement bango babweki ngai babi cordon ezalaka te to na cordon mikondo bango oyo oyebi yango baleka ba mission cordon ezalaka te cordon dele ya komi cordon nje ezalaka boye yo oyebi bagangaki cordon ezalaka te bachef coutumier mais lelo ye akomi cordon oh en tout cas binga na selbe bato mutu asali cordon ya kati ya province exerce ezanga na bandi banda cordon ya groupement mikondo lelo akomi cordon ya teke umu en tout cas akotambola malamu mpe bamutu nango baopesanga bachance wana oyo bamoninga naza na baconflit te bamoninga natekala mapango ya bato te bamoninga ndenge mutu azalaka c'est ça eloo naloba yango wana mais conseil nasi ve Pedro ve mi respecte ve Pedro mi respecte mwasi na aza te na mikondo bana oyo okotindaka bafingaka bagroupement na biso yo okoyoka yango okopesa conseil te mais tant biso de recharger na yo ve Pedro ve Pedro ve oyo nakoloba na bi 5 fois tant yo kotindaka bavayu na yo bakuluna na yo bafingaka bachef grand chef groupement ndenge un député provincial bakobenge moyibi biso nyonso bamiyibi yo okangi monoko na yo biso mpe tokotinda bato bakoleka na nkombo na yo. Merci monsieur le journaliste.
na biso toza na mboka na biso neti yo babeyelanga moloni aumela boni moloni aumela. Merci boti kolanda élément kitoko oya Patrick Moloni Mouke, le chef coutumier village Tolinga na comment est-ce que à répondre chef Ngabi Kita Ozali chef coutumier village Mawawa ya groupement Mikonga. Patrick Moloni yazali ya groupement Mikondo. L'état tala dossier wana oluka o mema kimia ba mboka o bazo kolela ka bisika to boyo bakila etanga. C'est ça le bon moment de kozwa histoire ya mboka wana kotala comment est-ce que l'état la tanga beche a sa répartition de nini. Est-ce que ba mboka lesa ko appartenir na Mikondo to na Mikonga l'état congolais luka o côté lesika pour na luka o mema climat moko apaisé. To pesa ba dédicace spéciale to pesa ba ndeko oyo ya Mawawa to pesa ba dédicace spéciale. Bah, du village Tolinga, est-ce que tu as une émission pour nous? Tout le monde, secrétaire village, mon mboka Daniel Kivuka, bah, salutation à Jessica Zali, et pourquoi pas dans le secrétaire général au Simbi, ma soeur tu as Tolinga là, mon mboka Patrick, bah, grand, bah, mboka Jessica Zali, na Kisimbi mboka de manière que Toluka, bon, ça va mboka la soeur la Kimia, peut to saluer les grands wewa. Aussi, ba moto kuna et faut bank en temps ça va avec impact d'idéologie. Yemoko papa Ilunga Kalala. Mais avant de continuer l'histoire de biso, bon ba question ça ba problème moko eux déranger dans cadre de la spiritualité, eux allent tel ka musala, et tel maladie, et tel ko la mabala. Donc problème tout eux tambola la vie sociale ya mutu, eux déranger coutana la Yemoko le grand chef coutumier Ibrahim Shams autrement dit ba plan okozwa guérison toute solution dans zela bakoko na ndenge moko ya madame to la sport publicitaire et on va apprécier ce plateau pour que to clôturer édition na biso mbote na bino baye bomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika eza ngai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams autrement dit Baplan. Nayoko pesa bino merci bae oyo ba pesa ngai confiance. Pe nayoko lendisa bae oyo nan bazwi libaku ya kokuta na ngai te toko ya koluka ngai te. Na yango na sengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lo lenge kaka baninga mususu bazoye bako témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o to bengi na pouvoir ancestral. Nde tozoye bako sungelango lokola ba problème o to bengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoye bako sangisa yango. Na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier, ba o bazo entreprendre, ba entrepreneur ne tozo ba ko sunga bango, comment est-ce que ba ko avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès, il y a art nyonso aux ala musicien, aux ala côté ya théâtre, cinéma, aux ala joueur, tozo ba ko tombola mutu na ndenge oyo ye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino baye bozwi libaku ya kolanda nga ya mbala ya sika. Numéro na nga eza affiché wana. Une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Merci. Tokomi na suka édition so mukalelo. Mais boyeba ke na kati ya semaine moko tobozala deux fois ba émission oyo tobosala juste ka poko to sur la face au peuple, face à la population, to ça va désirer tout aux populations ça lango. Même to préféré dans la mercredi na samedi. Vous avez une émission beaucoup spéciale, muto ayebi ke a besoin à participer la kati ya mon école pour que tout ça la débat analyse ba sujet eux ont dérangé actuel, eux ont dérangé population, donc on a ba insécurité routière, to peut ba insécurité la protection des biens et des personnes. Benga biso ba libéron là toko planifier pour que tout la la protection soit avec impact na idéologie. Bon continuer à s'abonner massivement à la chaîne de mon école officielle P. Bon continuer sur ba activité la mino, bo benga biso ba cameraman ba kita toko ça ba reportage mon professeur pour que eleka na ba édition à mon école le magazine d'actualité. On se retrouve prochainement à l'édition sur Sika. Jusqu'à là restez prochain, c'est le reste pour mon école. Ciao.